Utanga inaya wana mokili nasalaka na motema mpembe maboko likolo nakolela nzako mbasunganga oyo moko yo sunganga ye muna ba forme. Bon, en fait, chez nous, c'est pas l'influence aux médias, mais c'est le talent qui opprime. Mais bah, il va open un chant, papa. Chant, bah, il va au chant à faire chant à non, on a été baïba banzembo, na lobela angote parce que ceux qui avocat m'ont propulsé dans la ville qui est en danger. Bon, on a été combien? Vous comprenez? Vous comme ça, papa chéri, mais on a talagi na l'émission Moro ya confort na la PCP Mbote, Emilia, azo tumba bino fort. Tumbi bino abi mais ndeni bino na boza kuna la gato kesa bino ka kombo na. Il est qui Emilia? Il est qui? Mais il fit un chanteur dans Nakati ya BCBG. Nakati ya BCBG. Oui. Mais dans BCBG il y a un patron qui est Binadama. Ce gars osé gobe bisana Binadama to sans charger na. Il est qui? Il est quoi? Emilia. Chacun à son tour sur le coiffeur. Il a déjà quitté. So bon pesa mutu maximum, pesa ata minimum ma reconnaissance. Pour ya mon apporto bateka lupa una bango. C'est pas ce gibela au sein de Bagé. Fais gaffe. Yo mwana kanga miso me papa za kotalela. Nzila velele. Nzila kinchiona, nzila sepelas. Nzila to fabrique gabana. Check, c'est pas pareil. Ni ba histoire te. Biso to la chama chama. To moni mené un sa tête. C'est obi olo ba bon après mo père. To zayi pe to ya pe na bazoe bazali. Ah, papa. Yo mo expliquer nga que tant to ta TV na batterie zo ya na mombeli. Hein, papa? Ben, je vais t'apprendre l'histoire. Ngam na recevoir Zoé na balaba langa langa yango. Père Aleki na bango sa bikeko na ngam na biso. Aouti idiofa, s'il te plaît, Bamboka c'est trop dire au fin à Mogade parce que Mogade va ville. Aouti idiofa ba l'école na ye ba mérite na ye aye wana na yambi ende à côté ici. Kumbela, mama kumbela, cheke kumbela, mokili kumbela, cheke kumbela, kumbela, kumbela mokili trésor de la presse, trésor makou, kumbela, mama kumbela, kumbela, cheke mokili kumbela, 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 trésor makou. Voilà, chers amis internautes, merci pour vous aider. Le bossa écran nabino kolanda bino bo message kolanda mingi trésor en cours. Lelo na kati émission lelo doza awana na kati ya Mombele, c'est-à-dire émission lelo niveau ya lengi, niveau ya chant, niveau vérité au Borozo lelo donc na yebi ke boze belé na banda ku bota la biso avant d'attaquer nos invités na ngai ya lelo donc na fanti ba staff tout ya ba massa o ba suta na biso na chaîne no kumbela moki na bosanité na net so qui leader agwada na bosanité Pichu Bupaka donc bozara toujours branché Sarah Alinga Koka Lobaki na bosanité Papi Munzula Afe Munzula bozara toujours wana na chaîne no kumbela moki eza kuti OK musika te toza na staff mbeza awa donc bonsoir papa. Ouais, bonsoir également à toi Trésor Mankourou. Je dis te okumbela mokili. Check, c'est pas pareil. Vraiment pour moi c'est un plaisir ya oyamba doyen ya oyamba kulutu ya oyamba yaya donc na kati ya Mombele a so batanga ba chanteur to na kati ya ville Kinshasa a so batanga ba chanteur ya makasi yoza parmi bango. Et ça nga plaisir pour na ngai oyamba yo en plus na né ya sike bandi lelo. En fait na ko remercier ba fan na biso de partout. Au Batala Kumbela Mokili, apparemment. Il faut apprécier le maçon à l'époque. Hein. Pour ma cambo, nul par ailleurs. Beta, toujours continuer au beta. Avec papa chéri Motopamba, là où il est, mon boss, je vous salue. Check, c'est pas pareil. Mais juste un mot par rapport à tout Olanda biso leo na chaîne biso Kumbela Mokili, ba staff na otu na zongo na vena équipe eza mobimba ah donc juste un mot pour na lelo avant to ban émission na biso quoi. Ouais, Kumbela Mokili émission à lelo, vous ne serez pas déçus. Moi j'aime trop chanter au lieu de beaucoup parler. C'est mon courrier de l'os. Donc là, on a Alain Kembela n'a pas Parigo, évangéliste Landou Kembela, rien à dire. Afin Munzula, mon petit frère Papi Munzula, et pas Bazabaïb Makambo. En fait, parler peu et puis chanter beaucoup. Vous ne serez jamais déçus avec Zulema, humble serviteur de papa chéri Motopamba.
Check, c'est pas pareil. Tango tozalaka na yo. Nayokaka esengo mingi na bajua. Nzoka ezalaka courte joie yo bebisa la vie na ngai. Réponse azuko pesaki ngai. Yo moyuda nga Mosamaria. Mais ndenge nini tobalana na che maboko na moto. Nabona gagné on a forfait. Totutisa mikuwa. Mokwa gagné zwali nzanza zuli zule mambiaka. Lesmena tomoli drapele pelouse komi moselu. Matche komi reporté bomoya bazanzambe est-ce que vraiment lobi na kokoma. Lovenga kaka lelo yo po lobi eza nga tembiaka. Section la sala déception bakolenga na défendre. Bolingo nanga na papa Daïda. Ah pona bolingo nanga na papa Suraya. Ya misato akotate contre temps. Pichu bofaka na lela yo eh. Pichu bopaka na lela yo eh. Apôtre Benjamin Beloumou. Check, c'est pas pareil. Voilà tout ça. Ah, donc, Bozoka, donc, staff, on les a au Listar, na bossanité, Lidjo, les bourgeois, Gilo, les bourgeois. Donc, malgré, massa toi, mon bel, tout ça, matanga, papa, ya massa nabiso, pacheli, akufaki, donc, tout zalawana, staff, me zalawana. Mais, Pérou, qui n'a yoki yo, ah, na yoki yo, pena bien te, na oti kilo, pena micro. On bête biso moi redi mon mukie mon lo mo ya bien c'est pas ça ba to le lop neza les émissions moto tika opno yemba po ça dit pour nga les sengo anesi ka to koti benana grand chanteur pesus donc na tika le micro bête ba to ka moi bloc mo boye y a moi c'est Redi parce que moi je chante pas avec Redi. Non j'ai demandé en fait Redi parce que en toi on sent que ozana moi te ozana moi loko na ya Redi Miss. C'est le roi. C'est l'engui à compas. Va comprendre des polyvalences à Zulema. Utanga ina ya wana mokili nasalaka na motema mpembe maboko likolo nakolela nzako mbasunganga oyo moko yo sunganga ye muna ba forme yoka solo kolelana kolela oyo ngai mwana ya mobola maoyo solo bosunga ngai mwana nani okwami na babwale ya mokili oyo nakoluka nzela na bendana Apôtre Benjamin bayeba zuwa boyoka nsango liwa ezalaka na ndako ya bomengo buale pe ezalaka na ndako ya bolingo kasi na wela te mankuru awe bomengo atankala nakozuwa nakokoma lokola bango kudia ntinu kuyoka yinwa masoye salamaka na se ezali ya vi ya nzambe bato mokili nini na ngai ye lokola na guvi nanu te bomengo atankala bomengo bayebaza na yango basimbaka sutani ya nzambe te makasi se na mosala sezolma nkuru ngai nayaka awa na kinie kolisa bongo nanga kozuwa mayele kozonga Chade mboka ya banka mboka mukarave mboka nyarkose mboka levier mopero et bongo descendant ya mopero c'est bien moi Soulema la 26e lettre de l'alphabet la Z donc après Z il n'y a plus rien comme lettre hein, celui qui boude n'a qu'à bouder quoi. Merci, ah ouais. Vraiment c'est un plaisir pour moi donc Emame Fondation Lissal ici, donc Gilo les bourgeois, donc Baza Awa, donc Père, oui, qui c'est un plaisir ma case. Mais aux ans staff nous mobile Awa. Oui, c'est personnel. Batu ba otalo lelo bana ba ko botami lelo msusu ba yebi opena bien te. Mais ngala ko betela batu tout li solo ke obeta pe na ba wenge maison mère. Awa la mombele awa obeta ndule awa. Obeta pe na orchestre Brazzaville, okenape mikili. Mais si vous avez battu moi mukie, bah ça ngape na yebi que vous allaka pas animateur. Vous pouvez expliquer non battu tout qualité na wana nyoso zaka nango wana. Obotamo na ngoto yekola ngopena na chiki. Bon, en fait, chez nous, c'est pas l'influence aux médias, mais c'est le talent qui opprime. Donc, Zulema, na Brazzaville, babé un toaster.
Donc toaster qui veut dire chanteur, en même moment animateur. Donc il y a Goloba Trotin. Lucas savourer sous les mains pour comprendre de quoi il est capable. Voilà quoi. Mais bah il va open un chant papa. Chant bah il va chant à faire chant à non quand on a été bah il va banzembo na lobela ngote parce que ceux qui avocat mon propulser la ville qui est à danger. Bon on a c'était combien? Vous comprendre. Mais si mais bah tu vas où la biso. Au quoi rappeler bango ta mon ba blog no ba iba. Non Koyiba c'est trop dire on appelle ça parcours. Zule ma fille moi na mon bel né grandi à traverser Brazzaville net no luka ba vie boyebi ka ba ya yande sala na Sefa. Mais na kata Sefa na obligé ba Brazzaville ba salinga passeport Brazzaville na ke na ngo Schengen espace une année. C'est pas du gâteau. Donc AC Milan, AC Milan c'est mon petit. Ouais. Donc pour avoir un passeport Brazzaville, donc il faut être nationalité congolaise de Brazzaville. Mais un Zakongo moi na kini di Kando, ça dit na Maroc. Monter tikala koto nzoto kendaki na ngo. Donc deux fois c'est. Donc il y a to pratika pena Brazzaville et puis si poto une année Schengen, to zongi boye na intégrant maison mère avec force juste après qu'il bouge sa pipa. Tout le monde connaît Babili Lezali. Une année de cela, je me suis retiré maintenant pour Papa Chéri Binadama. L'homme qui a sucré la banane, l'homme qui a mis le dans coco. Ma bouche ne cesse de répéter ces mots, je t'aime souvent. Mes yeux réclament ta beauté, jamais y résister. Solona yoyanzo te comment ta parfum préféré nanga. Tendresse, affection, na plaisir, retinda kanga na yembi Papa Chéri. Nakoyemba Sulutani, Salvatore de la Patria, l'homme qui a sucré la banane. Sulutani, Akongenga lokola moi, Yakitoko lokola wolo, Belvina talatala na kisanola lokola pièce rare. Pièce rare, binadama pièce rare, lâché, l'homme qui chapote. Check, c'est pas pareil. Voilà, cher ami internaute, pour moi, mais Ozokumisa Papa Chéri Awa. Ozokumisa Papa Chéri Awa, mais on a talagi na l'émission Moro ya confort na PCP Mbote, Emelia, Azotumba bino fort. Tumbi bino mais neni bino na boza kuna na gato kesa bino ka kombo na. Il est qui Emelia? Il est qui? Mais il fit un chanteur dans Nakati à BCBG. Nakati à BCBG. Mais dans BCBG, il y a un patron qui est Binadama. Ce gars osé gobe bisana Binadama sans charger. Il est qui? Il est quoi? Emelia. Et ceux qui n'ont pas ceux qui sont les ticani nango. L'air yo bimoke na conférence ba yeba ceux qui mo longwa yi. Mais ya lobi yé makambo ya sala Nakati ya wenge wana bino ata mouvement nini ezatana ye. Chacun son tour chez le coiffeur. Il a déjà quitté. Sobo pesa mutu maximum pesa ata minimum ma reconnaissance. Pour ya mona poto bateka lupa una bango. C'est pas ce jibela on s'en est. Fais gaffe. Hein? Fais gaffe ko. On époque na binone ba lelo so yi okota. Okota te be effacer le tableau bazana bazule mba lendi. Ouais ça wenge abatanga ba perte. Vous comprenez? Ouais wenge ki lelo. So yé okuta balle le match. Dans la chanson on benga balle de match, on benga surprise dans la chanson. Ah so lingo ko yoka. D'ailleurs les abaji. Bolumbu ya mokombo so na kati ya Zambe salaka nango n'impact te yeye. Salvatore ye. Gorilla Gosa Banyama Zamba qui a salaka box na kake yangwana tikala tolo polele. Motaka ya maman, malédiction ya bana kansi, bénédiction ya papa. Yo mwana kanga miso me papa za kotalela. Nzila velele. Nzila kinchiona, nzila sepelas. Nzila to fabrika gabana, check c'est pas pareil. Moi maboko pour la grand chanteur père. Mais père yepsa bisona. Tant que Mbibo wana ozolingo lobani na kati. Ils ont un message. Je me suis inscrit dans tango ba Noé. Noé auto fabriquer bateau na tata Noah. Que je sali na bibongo siko tata Noah o ya biso na kini azali. Hein donc là Noah uti ba travaux tant on a bilele ya ina te ba forme ne muna forme na forme ya ina te ya pour soigner ma. Alors en se reposant pas ça fatigué pour soigner ma et kimi. Bilogo et monani. Moi on a curieusement akobenga Masanae, bah rêver à bord à père. Cet enfant-là a été béni. Et on a vu que Motaka ya maman, malédiction ya bana kansi, bénédiction ya papa. J'ai pas mal bouché. Est-ce que la aussi? Moi, na zo moni biloko fo.
Mais ma père goûte même goûte yanga bord yem kolo bord teme o abna akengidila po a monastère ata signe ya couleur ni et ça ngo ba réalité est-ce que ngana malbouché mais au lobby wa mbapa ya chana o zo chana ka ba de match mais album ngo lelo to kende ba 20 ans oui 20 ans makuru na websa o pesa ngata 25 ngala baxelo ata 5 pesa 25 vous savez quoi bana tout babota mana normalité à 9 mois il y a des enfants qui dépassent 9 mois vers 13 14 mois au moins bana que mère ola farate o farate ba beti mère li passo bena mo panzi kombo bana ngo ba mbende me di mokwa mo ba tshake tombete mais cet album là ya ngwande mbende ba déborder abimi suki na kati ya libumu. Ils ont oumé la papa, ils ont oumé nango. Le fait que maman a en grossesse, a farate. C'est pas banane comme tout bana parce que moi chombe pas ça moi prématuré. Si vous voulez bien. Ba moins kokate. Ba ocha etamsu na couveuse. Maintenant qui mukolo ka petit on kanga ko wana grand-mère ko wana. Mais ma chombe comme sous grand-mère. Vous comprendre, il y a la réalité de vivre dans mon pays. Cela veut dire que mon frère faut pas se tromper l'adresse. BCBG machine à musique. Bas le match, sauf que Simbité, j'abandonne la musique pour devenir pêcheur. Pour ma mise ça au fêlé. Au moins baléwana, il suffit boire à filer ton ndobo au Simbis. Mais la musique, il faut bête Simba qui nous bandi mayo. C'est le maïf c'est bisona ba tout c'est là ba o bazo longwa pembeni ya papa chéri. Et pas ba ke ba saini, ba ri ba bina bango. Il faut que bango ba yemba banzembo ya papa. Chaya beta ka papa, chaya beta ka. Beta ka banzembo ya papa chéri. Rien. Chaya ngana uto mone jour na la fikinya. Rien papa. Yo ebi chaya kolekanga. Bonga ami la face na ye, tangu ya na ngambali ngana na ngangwele. To suis badi mais Thompson yate. Ah to pesi bala chigno so mbote da. Ve la ngaba chila ko bon Paris to pesi mbote. On peut pas d'adresse. Kebako kebalisusu. Bina Dama Salvatore. Mais bozanga le lomo dio mo bondo betana chai boya français. Faut la déjà il doit ba massa. Tina lo trop. Bref, c'est mon ami. On est adversaire dans les affaires mais amis dans la vie. On saisit là. Oh tolo bana média. Amis dans la vie. Adversaire dans les affaires. Weranson na jibe piana. Boyi ba mondeza. Kuna Weranson koto yo Bina Dama. De wana kaka. Mais bana wenga bazaki belé. Donc je suis pas là pour parler un peu de mon ex-collègue, mais je parle de ma société, mon patron et moi-même sous les mamouko mon nachan. Yo toko lobisaka yo mingité. Yo toko lobisaka yo mingité. Yo toko lobisaka yo mingité, yo il faut chankaka. Chers amis internautes, donc toza awa bomona ndeto kende. Tozo ke jeune zo kende, to bosanité Emma Meya Lissa Lissi fondation donc soutenara toujours fondation Lissa Lissi Emma Meya yanga yango wana. Nako simba micro. Merci. Bokangelanga ye. Mota détourne nga sentiment. Moto ayibi misuni nanga ya nzoto. Moyena belela moyibi esalite. Puisque la zana prevete. Eloko bayibi ngezo monana te. Zalaka kana conscience akozongisa mama. Etenia molimo ya mwana moto yomema. Nazana makasi akobunda kose kuisesa yo. Mota pasoli makia soso. Na mota bomi mwana soso. Na sali lisumu nanga pona linga yo. Ayaya. Bon, là, on a un peu de rapide. Naza plene na kozela yo avion. Yo zaume la yo ndeke nsalata intérim. Piste nanga ye ningana nazwa crédit ya liberté. Azadio. Yo. Gilio Bourgeois. Olidio Mfumu. Na bengi on a chombo soit tete. Est-ce que ça problème a résoudre ton problème à chargeant? Paraît que na Londres, bafone comme à Yangwanzu. Ce qui a changé qui numéro dîner la ngata texto. Ombiaka Manguru Otrezege. Boutou.
butu binadama apôtre Benjamin ebomba makambo ebele Zule mayembaka kaka na butu mibali tofukamela basi na butu basi pe basengaka pardon na butu muna yesua muna forme lata kitoko yaye ozo kompara bafere bolingo nanga zuli zulema tobinaka biso mibale me ya misato akota te bolumu ya mokomboso ndoye ah bana mai na ngai libanda boyebi ne botika zulema mukwa moko na chanti lelo frappe encore mametali goyemba sheria zwelinga imbanda membanda e yango roulage maïsa bongo te ah applaudissez pour moi alors mais tant musu bango baozela te ke yo olongo sala orchestre na yo po bango ba yana chacun à son tour chez le coiffeur au monde ba tour du monde basala na binada ma papa chéri ngana osala to banda kutu na Canada au monde poto na Montréal to banda ole to kota na Schengen to kota na Canada siko yebisa ke na ko kima to na sani po voix na ko sani na ba ko sala misala maboko babo makasi po na ye donc to comme biso presque na suka na bosanité Gilo Missouri na bosanité na Paris ngai na kata Paris na kata Bakar na ba petit ngai comment on appelle Guilin Marité papi Missouri donc batamusanga na ba bem fait na kata Paris go ba meminga tipa ba petit sero beli na ba 7e niveau to le pondu ya kini ba kote kuna mbisa ukauka vertical na ngo ngabe je veux devenir quoi moi za chanteur ndu les atendu les a ya on zongo ya bena Congo na Kimate tant on est na Brazzaville na orchestre produit par JPS et puis basi mibiso na Maurice Ngeso excusez moi expliquer ba comprendre poto ngo ya différent ba poto mususu veut dire bon on a 2 par chambre bien équipé au sanate comme album mango sheringa mais la Kimagité na zongo ikini na yeba ke talent na ngai talaka na côté pa de la forêt ngiama olongo yeba binadama ya lo jouer longo vite à côté des rings ya te kona kiti mabwilo te ozo comprendre donc ko ça ba jeter mais to ça pena sanga mawa y avait des fois où tu tika biso mes condoléances personnellement mon frère on a grand bal ya ba grand bal donc to ça supelo ba ka matabiso ba icône ya mboka mais et ça rêve à tabodé biso ba petit na to ali to succéder bino pour to interpréter bino pour boza ba immortel beaucoup vite boza quelque part vous avez moins le mot yete ko betela biso ba tout bolanda biso jimina ngala banzi yo jimia ngamotema mo baby lisolo to solo la kina mo bembo etikali elembo na mitemango yo matina pepo okei mote mezongi na mawango oh adieu amuskole adieu tozongi na foto tosola mikanda bolingo na yebi okeyo la ninzela ya matia kasi bokabone pesi pasi ekomi bwale na motema o amuskole amuya bana totangani na bafoto sheri jetato tolata pete alliance tokokutana kaka na bavakanse tosolola ndenge tomesana na lamule tokosenga kaka na baboti babenisa ngana ya poto la fiancé bolingo na yebi okeyo la ninzela ya mat. Est-ce que je mérite pas vraiment l'applaudissement? Je mérite pas moi. Merci, mais pour finir avec toi, okoyib sabatu tout bolanda biso lelo okoyib sabango nini base la rare album to boza projet mususu to za na moni mais na lobi bien bana mombele ya biso pe yeyo ah to soutenara pe kaka po eza pe mabele quoi donc moi il faut total na ngam na biso quoi na ngam na biso pe total ya biso pe yeyo parce que awa pe tout ça awa so to tanga ba chanteur o baza sikoyo na autre Robin chanteur très gars yo pour après le vieux mon père parce que mon père est mené au la tête c'est pas na mingi ba histoire terre
biso tolanda chama chama tomoni mene ndo ça c'est on ba bon après VM père tozaki pe toya pe na bazoé bazali ah papa yo mo expliquer nga que tant tota TV na batterie zo ya na mombeli hein papa ben je vais t'apprendre l'histoire ngam na recevoir zo na balaba langa langa yango père aleki na bango sa bikeko na ngam na biso Aoudi idiofa, s'il te plaît, Bamboka c'est trop dur de faire Mboka parce que Mboka c'est ma ville. Aoudi idiofa, bah l'école na yé, bah mérite na yé, ayé wana na yambi ende à côté Siré les ganda comme Tchadien. Donc Zoé, à Botama dans la province. Ah ça Zakana na kata Tchad. Zakana c'est avec quoi? Mais quelqu'un qui est venu. Ne grandi to ebani bamangwele to Zoé Mobutu wana to ebani. Sopo zwango te to ebio. Na maman ko c'est à dire match c'est comme quoi ta poto mi si la laska passer ça te même ko so patina kala mu to zelo ya chabi. Voilà donc to soutenir ya biso yeyo to soutenir to tika na na batata mwasi na ba petit frère na bana na bano na nga boti su bakoko bo tuna pe ba mususu baza bongo na mombelo. Mais ko lo bani par rapport à lelo avant aussi to tikela o saka na pinda na champ quoi ko lo bani pona batutu bolanda biso leo na kati ya kumbela mokili. Kumbela Mokili, Banama Itou, de partout, ne vous trompez pas d'adresse. Adresse est Kumbela Mokili avec Trésor Mankourou. Nos moni venabino zulema, masanabino zulema, rien à dire. Pourtant, on va trouver que makambuya. Ba maître, ba kento yinda po ba beta ka batunga na yekola ni na voix. Mukwa moko na champ. Ko sa ba jeter. Lata na yo, tobola na yo. Beta na ona mbas. Le makambo kingodi nena ba kwanga to tikila bateke ata ba Kongo basala akini 7 jours nsesa mais duma ya bate pona na mona fete bakata ya nsesa bakata et simba te bakata ka bate bateke na suki wana. Vraiment merci Yaya donc mais pona yo question sugara pona yo ndule ezara kisi to ndule zarani ah ndule ya makambo ebele ya soko yo mote ba musu ba chapwa ndule ya makambo ebele ndule za kisi kote musu ba yo yene na pale nanga mbule ebe ta libanda kote na pale na so na bino ola na toko yo matambe tu on comprend on vivre sous zone il y a des ceux qui ont touché la fétiche il y a ma musu be ba tsaka eri ya nzambe tata Maria ne be ba biso. Mais tout ça c'est comme mélanger hypothèque. Ba musu pe ba beta ba motonga na fesse. Peut-être au luka makambo pour comprendre bien. Donc marche courte, marche longue, bras cassé. Yo moko tu fais le choix. A connaît pas. Donc pour yo na no simbata kisité ata mo pousser wana. Luko ebanga. Non, batba Hollanda. Batba Hollanda biso ba zo motonga. Ba musu ba kena na courte de joie dans ma farata po balanda ka etro. Nete ba biso boye. Ave Maria. Donc, pas moi depuis le maman. Moi, je fais le descendant, c'est mon grand-père. Moi, je suis chef coutumier, sur la famille azul. Mais moi, est-ce que ça, moi, mon bel? Quand on a soigné mon moga, mon mabayosinga, et qui n'a père, n'a et n'a n'est aucun abat, n'a pas petit prince, n'a petit bébé. Voilà, chers amis internautes, merci. Ça n'est fini pour aujourd'hui. Donc, aux amis, on a Yaya, mon staff, mes alliés, JC Djonga, Tobo Sanité, Papa Père Azalia, papa donc Mouna ba forme Azali donc staff Mobimezalaki donc Tozaki ah belé donc c'est staff qui paye ayo nakata mombele donc sanité Olistar Bamasa tout donc Olistar nakata groupe ya Muyombe gauche na sanité Gilo le bourgeois donc bozara toujours branché la chaîne Kumbela Mokili Eric Tentema Salangai omoni mutunayo tout ça un grand soliste Gis donc Gis Azalaki Gis Bilengi Azalaki donc Pichou Belumu Zalakwana Bopaka donc Zalakwana toujours c'était l'apôtre donc l'apôtre Benjamin Belumu donc Bozara Zarawana toujours nakata staff nabino donc père Totikela yo ok nabiso ka rapport te me bete bango ce que moi bloc asuka po énorme la discipline mo bokena linga fanatique elinganga ouais na ko lecture damage te oliotika pona poto yo mo yebiso ko lebilo ko tikali mukonda ko silika tchana mesure yo osilisa donc place on a pena pona ngala silisi mais vous ajoutez je saurais pas
mais eloko suka yoka bwana calendrier na sombi na wenze na chana miranda konzoke yebida tena ngaye yaliwana oyo ya banguna bakokotelanga na ina calendrier to na komisango monguna na ina commerçant apotre Benjamin na kokite commerçant lukaka na yese mbongo ay ah bolingo nanga na bebe na ngai oya komeka bebe na ako makulu na ye na kokyo peso kazaka sapato na cravate mais bilengi ya bunia jamais bakabola e boyebi ka bunia te na bagoma côté richesse ya laka check c'est pas pareil. Merci.